Bonjour, bandeko na biso. Naeko répondre à la question et tout nami concernant le nani azali femme de valeur. Moi si oyo ngai selon ngai moi si oyo azali moi sa valeur ezali moi si oyo amilingi tout d'abord yemoko. Amilingi yemoko azoko se respecter. Ayebi eloko alingi, ayebi esika wuta, esika zali, esika zokende, esika kokoma. Donc yango wana mwasi ya valeur ye wana en globalement na lobi na mwana a milingi ye moko. Po soki o pandi sikoyo mwana a milingi ye moko eza nebele na kati oroti yango na ba catégorie belé atanga asalaka a respecta kambal na ye a prendre soin ya bana na ye a respecta kaba proche na ye a lingi proche na ye. Donc nyonso wana en global eza na kati po moto a milingi ye moko d'abord ayebi d'abord nano oyo ya milingi ye moko na ndenge tolobake oyo yo lingi basala yo sala moninga oyo lingi basala te kosala pe moninga te. Donc na komilinga yo moko tango milingi yo moko oyebi oyo lingaka donc ekokende pe na banzela nyonso oyo kotambola yango wana valeur yo oyo moko deja omipesa yo moko pe libanda bato bako respecter yo na valeur yo moko ozo mipesa. Po soki yo moko na kati nano ozo se respecter te, omilingi te, ozo prendre soin na yo te. Na extérieur ezape na bon ezape na oyo ko récupérer na bato ya libanda oyo na valeur moko bako pesa yo concernant selon ndenge yo moko ozo se comporter na yo moko. Donc eza likambo ya énergie. Donc c'est ça et on aura réponse na ngana pesi concernant wana. Après ça lisusu na question moko etunamaki mibali na biso est-ce que eza malamu mabe kobenga bango ba bébé e ba chéri. Pona ngai na makanisi na ngai eza kitoko te kobenga mobali bébé. Eza kitoko te kobenga mobali bébé po déjà nano mobali balobi ya za mokonzi. Sikoyo tango yo mwasi ozobenga ye bébé. Bébé wana sikoyo ako gouverner ndenge nini po aza bébé. Azanon ebele ya ko apprendre. Tango benge bébé nanu fanguluma. Fo yeba konguluma, fo yeba kotambola, fo yeba koloba. Yo mobali déjà tata mukolo abimi mandefu zo benge bébé. Sikoyo ako gouverner ndenge nini. Ako se comporter ka lokwa ki bébé po yo zo benge déjà bébé. Ou bien zo benga chou. Chou déjà toyebi ezaka nini légume moko ezaka fragile. Yo zo benga mobali na yo chou. Chou wana sikoyo mobali no se comporter pe na attitude ya chou fragile aza faible ako gouverner ndeni mobali aza faible ou aza fragile nga selon ngai ko mobali ko benga ye ato bengi love my love oko benga pe mwana na yo na ndako boza peut-être 4 personnes bana bazana yo bengi my love mwana no pa ko tala pourquoi po mwana ebike nga pe naza love ya mama sikoyo. Donc tango ebike mobali na yo babotaki ye bapesaki kombo ayaki na mokili oyo kombo wana kotambola nango ti mokula kozala so na mokili oyo te. Donc mutu nyonso ayebi ye na kombo wana benga ye kaka na kombo na ye benga ye na kombo na ye obenga ye ya Daniel ou bien papa na Kenji ye wana omoni ke ezokende wana mutu nyonso ayebi ke na milieu bozali ke obengi papa na kewane yaya ye okoko benge pe yaya po aza mukolo na yo seka aza mukolo na yo benge yaya seka aza mukolo nto benge ka na kombo na ye po bolingo eza makambo kati eza rien à voir ya kobambaka bato mibali ba étiquette ou basi ba étiquette ya chou ya chéri ya lovely eza nango na selon eza na sens te. Après question moko susu mitunamaki est-ce que bokonja likolo tokovivre yango na se to likolo. Wana eza question moko etunami déjà kutu réponse episama déjà na Bible eza lobaki tango ayaki repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Eza na Matthieu 4:17 repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc proche wana ça veut dire que eloko moko
et Zoya. Hein? Le royaume des cieux et Zoya. Après, les sources, on a versé qu'on a Luc, dans Luc 17, 20, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Au milieu de vous. Pour mutumoka mituna ki mitunana. Abi bokonja likolo to vivango wapi Yesu alobi. Le royaume de Dieu ne se fera pas remarquer. Mais elle se trouve au milieu de vous. Donc au milieu de vous, c'est où? C'est où les centres? Les centres, c'est dans nos cœurs. Et dans le cœur, nabiso na kati nabiso. Donc il y a le royaume de Dieu, faut to réaliser ngo. Donc to chercher ngo, après to réaliser ngo. Si to réaliser ngo ndenge nini? To rechercher ngo d'abord nini? Faut to chercher nano ba bizale nabiso ba attitude ba comportement nabiso ba programme o nyonso ba programme biso na bomwa na ti to koli dans un certain moment to komi ko réfléchir différemment na o ba parents na biso ba talisa biso na o mukile talisi biso na l'école tout ça partout au tamboli donc il y a un moment na tango au chercher après yo moko okokoma osiko ko réaliser na kati na yo ko réaliser na kati na ndenge ni ya ko libérer ko luka délivrance au réaliser le royaume de Dieu na kati ya mutema na yo na kati ya mutema na tango réaliser ngo après no oko vivre ngo siko libanda donc eza na ngote le royaume de Dieu eza na likolo te eza ni na sete eza na kati ya mutu ye moko personnellement. Le salut est individuel, donc le royaume de Dieu au vivre en yo moko soki olingi au vivre en au réaliser au vivre en pe na Matthieu 5, 20 et comment mi peut si votre justice ne dépasse pas celle de loi et de pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc ceux qui justice oyo ozotambola nango ezo dépasser oyo ya loi te. Donc oyo lobami na mokili ote. Donc o vivre pe le royaume de Dieu te. Donc tant ozo vivre na kobanga, tant ozo vivre na ba problème ebele, tant ozo vivre na makambo ebele na kati na yo, o Yesu aza na place te. Tant Yesu aza na place a ofanda kati na ote, o vivre le royaume de Dieu te. Donc ozan ebele, tozan ebele ya ko libérer na kati na biso pour vivre le royaume de Dieu. Après il y a rien qui est pressé, tozan attend tant tozan attend na biso ya ko réaliser ngo pour but yango ezana ya ko réaliser ngo ko vivre le royaume de Dieu sur la terre, ya ko comprendre ce qui est vraiment le vrai amour. Le vrai amour qui est dans le centre. Yango wana question réponse na zaina ya kopesa question mususu tunamaki na mutu auti na azana Angola oyo ya Kayena Abel ceux qui après bango ndenge ni mokili esalamaki e bato bautaki wapi po yazalaki ye moko siko en tout cas wana vraiment eza point d'interrogation pour ngai pe mais eza na makambo ebele so tolobi to banda kotuna tunango o eza na kati ya Bible et ko faire perdre biso raison et ko faire perdre biso tina o to yeli na mokili oyo po Bible ezali ngande na ba eza histoire moko ya royaume eza histoire moko ya royaume moko eza na royaume wana eza na roi royaume wana eza na famille royale famille royale wana eza na royaume moko eza perdu donc nde toza boye toza perdu après sikoyo royaume yango eza sikoyo fo ekoma restauré donc toza na kati ya royaume wana oyo fo ezala restauré donc eza na makambo ebele oyo eza na kati ya Bible eza mutu akomaki yango eza na baverset mosusu oyo ezalaki inspiré par Dieu oyo nzambe azoloba mutu azokoma eza na baverset mosusu oyo eza mutu ye moko kaka komi na makanisi na ye donc eza mama mosusu ezali tokokolanda te po se tolobi toloba ebele po ebele ezali ya ebele ezali eza na mutu nyonso te akoaccepta mutu nyonso te akocomprendre yango makambo eza ebele oyo eza caché oyo nga nayebi na moment oyo nakoki koloba yango pe te po soki olobi yango bato mosusu baomonuka elle dit n'importe quoi et comment la Bible était. C'est pas tout qui doit être connu qui est dans la Bible.
eza nyonso te mpo bible oyo ya vrai eza na kati na biso na kati ya motema mpo yango nde moto ekonfirmaka oyo moto alobi na libanda eza vrai oyo eza faux oyo paster moko apeyima te alobi likambo boye soki na kati na yo ekoti te motema no ekonfirme yango te donc ça veut dire ce n'est pas ça donc eza na makambo ebele oyo na kati na yo donc Saint-Esprit fa confirmer que oui c'est ça après yo ndo ndimi donc eza ndenge nalobi ke eza na makambo ebele comme eza na verset moko mpe na bible ekomami ke Jésus alobi j'ai encore beaucoup à vous dire mais vous êtes pas encore prêts à le recevoir à le comprendre. Donc makambo eza ebele oyo eza caché spirituellement oyo akoka ekoloba te na temps wana mpe na temps oyo mpe eza makambo mosusu mpe oyo ezokobima basekret mosusu baverité mosusu ezobima mais mutu oyo aza nanu prêté oyo aza nanu na ebandeli azokoapprendre nanu malemi lokola bebe azokoapprendre kongoloma donc ye aza nanu étape wana te po comprendre oyo motu mosusu azocomprendre donc c'est ça